Awa tobandi bongo troisième partie. Tobandi bongo troisième saison na livre Oyo ya ba sorcière, livre ya bandoki. Et voilà makambo yo etalisi biso réalité ya mona kelasi oyo akeko découvrir monde moko et révéler destin na ye. Tolanda. Toujours na kati ya God's Love International Venture. Livre lobby pour na plaisir na yo landa film kitoko. Le livre du mal, Book of Evil. Auto belge na rompo kikanda. Voilà ma solo ya bien yangoyo. Auto belge lobby ba arrivage ya pièce de rechange ya mituka, toute marque. Ba moto eye ya sika. Ba batterie kolobate. Et voilà Tolobi, Rompo Kikanda, adresse Oyo, Mukili Mobimbe Yebi. Et Silite, Tolanda. Royaume Oyo ya ténèbres, et ça n'a pas sikoyo, ya ko posséder, ba ampe ba destiné ya batuna mabele. Bino ba ange Oyo na yebi na kati ya monde Oyo ya ténèbres. Nasane sengwa kanose bino ke tango ya suka esi ekomi. Oh, la grande reine, la tout-puissante, Wumela, Dondo Libela, adoration yangwan. Yonde bulldozer, la démolition. Yonde mutu oyebi, osui, c'est la destin na yo. Avant de sauter ensemble na bino ba ange, akovanda nangai pembeni. Oh, makambo toti komona yango ba uti ko lamusa masolo ya komatisa ye niveau. Destiné na yesa tellement monene et cause la destruction ce qui a continué kovanda parmi ba ange o bozali. Eza plaisir na ngana annoncer bino que banda lelo Yende bulldozer, la démolition, à cause de la deuxième personnalité, Awa, Nakati royaume na biso. Bango pe bandimaki, Tooti komona, Awa esika tozo continue bongo troisième saison. Aya, akoya ko régner, ba pouvoir emati, mokili tovandi nzoka mawa. Natango ya suka nzoka nde mokili kokosama. Bato bakozala distrait baluka kimia ya mabele, kimia ya bamboka. Natango na pesata na koya ko bebisa parce que kanda na ye komi na makasi natango asuka. Réjouissez-vous cieux mes malheurs à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Awa peto moni Jenny asangisi baninga na ya lobi nazana sango malamu na yebisa bino. Boy baba ndeko na ngai. Instruction na classe soki osangili loba na nzambe za nango tina te. Atako to nyoso tozo yekola na classe. Soki tozu instruction te. Boy kote na nzambe. Boy baki bandeko. Tozo continue kotambola. Sans pourtant tozala na venir. Bible na ngeso loba na ngai que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'école oyo. Bazo pesa biso ka renseignement. Ndenga kokoma, ndenga kotanga, ndenga kokalkile. Mais toza na posande ya sagesse. Oyo ekopesa biso moyen to accomplir destinée. Ba parents na ngai ba yebisaki nga que mokili oyo est très dangereux pour moto abika bongo en sécurité sans la prière. Prière ezele komoko oyo koki kosunga biso to gagner ba combat oyo na kati ya mabele tozali. Mais sikoyo eza contre loi ya école awa to sambela nzambe pe eloba makati. Wana ezali loi moko très dangereuse. Many has been happening. Obi makambebelezo salema na kati ekolo oyo. Which we can't see. Oto komona te na misu. Na misu na biso oya nzoto oyo. Nalingi biso nyonso to banda ko continuer ka kovanda awa pona prière to kutana na récréation. Yo olobi nini? Olobi prière. Boso bakangi biso. Ekolo epekisa makamba ko sambela. God knows. Nzamba yebi ndenga ko batela bana na ye.
We should keep doing our part. Et c'est biso to ça la responsabilité na biso. The rest. Totika le reste na Nzambe. Let us pray. Bon, to bando bondela. Bandeko, mwana mwasi oyo penza ayebi kosela liloba na Nzambe. Bible solo baboye. Que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bato mususu babanda pe bakata na nzela. Babanda na basuka na kopengwa. Ah. Quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Oyo alobi ete aza na Nzambe akosela Nzambe kino na suka quelles que soient les circonstances. Na balabala moko. Moto na Nzambe azoteya. Eko profiter na nini ndeko? O gagner nyonso na mokili kaso perdre âme na ona suka. Que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Oyo tata na lisi papa azobima azokende mbala moko mateya pe betiye. Papa limbisa ngai. Limbisaka papa. Oh, abadi ko parler en langue. Oh papa limbisa. Natuna mwana ya mwasi akenda wapi? Tala papa. Eloni eli mwana ngai. Nina ngoka na mwana nga. Oh kolo Yesu Masia uzama konzi. Okosaka te. Papa. Nazo yamba révélation moko. Nzambe alingi na mona ye immédiatement. Tala mema ngai sika mwana nozali. Problème ya yo nini vraiment? Matea na oka mwana nga? Hein? Oh merci Jésus. Merci oh Jésus. Nazomona eza na jugement ya mabe ezoya kasi Nzambe alinga batela mwana yo ya mwasi na désastre na calamité oyo eza koya avec comme atota papa alakisaka mwana oza wa papa motei nalobela yo omoni maboko ya Nzambe eza nango mokuse te po sunga motu oyo alinga mona loboko na Nzambe eza molai akobika kaka eloko moko mabeli mwana nga te mwana nga za malamu ayebi likambo na moto te. Oh Satan aza moto molokuta aza mokosi nalobi papa avant eko matota memanga na mwana yo batela mwana yo na destruction to na jugement za koya Nzambe alobi tika na lobela yo soki osoluka mwana moke po bale mwana nga te tika ye mwana nga za mwana moke tika mwana nga na kimia luka mwasi akoki mpo na yo. Nzambe alimbisa yo po yebite oyo ezoloba. Oh okoriete kishika baba. Alors que révélation eyaka mais bato babwaki si révélation po bazana bango na souci ya bambongo. Ah bandeko mokili pasi. Awa bapesi punition balobi génie okokata matiti. Tango azokata matiti directeur pe na sima po bakope na ye déjà te comprendre pas ya mwana oyo. Ba regard na déjà si tu comprends déjà na makanisi ça comme loin azolo ba bien que kata matiti punition ba pesi andimi nzoto na ye aboyi azo batela identité ya mwana na Nzambe ayebi ke Nzamba kotala kondima na ye na tango asuke kozala jugement azo kata pe matiti. Azokata azokipe yete directeur azoluka ba négocier kaka ke no solo lingino punition te ya kato solola ye pa lobi masolo ya lisumu na boyi. Directeur ayeka na même regard deuxième regard wana j'ai de main Yango directeur a évité que violence faite à la femme n'a pas marqué vraiment barokangwa ta 20 ans de prison hein. Eh. Pourquoi ba côté qu'on a l'air mort balimbisa mais ba côté hôtel. Ah pauvre Jenny. Voilà mokili oyo otamboli na kombo na Yesu okozala persécuté. Mission moko ememaki ye awa ememi lisi et tolo ba bulldozer. Ememi awa esika pe ba matisi pouvoir. Bienvenue dans la chambre haute. Il y a antichrist. Et c'est sikoyo oye ba vérité. Bongo ensemble ngana yo. Toko gagner combat oyo. Oyo c'est la muka.
guerre oyo se banda kala. I was the one Ngai nde nazalaka mwasi ya le créateur suprême. ruled heaven and earth. Biso mibale to gérer, to régner na likolo pe na se. We created To all créaki things, nyonso oyo zomona. both great and small. To créer nyonso ya minene oyo ya mike pe to créer. Na plaisir na biso. Un jour, Decided to create man to se in décider our own image to créer l'homme à notre image. and our likeness. Pe azala na ressemblance na biso. My husband Mobali na gave ngai man dominion apesi over mobali the earth. domination na mabele mobimba. So I felt cheated. Bongo sima aye kokosa ngai. He was supposed to Na rule tikalaki heaven while I ruled pamba the earth. alors que ngai nde fallait na gérer mabele na diriger yango. Called for divorce. Yango na ngai na ye to divorceaki to kabwani. Came down to earth. Na kiti nde na mabele Possess mankind. mpona posséder mokili mobimba ezala ya ngai. My mission on earth Mission na ngai na mabele is to conquer ezali mankind. na régner Possess na the earth. conquérir mokili mobimba na régner na domination nango. How far Sikoyo okendaki na niveau nini fulfilling your mission? ti okoki kosala pe mission ozoloba? I have made Nasali great impact ba impact minene through civilization. à travers ba civilisation belé. I've raised Na inflation levé men, na women, tomboli basi minene avec influence oyo pouvoir na bango, style de vie na bango, can easily richesse lure na bango mankind to my kingdom. ekoki ko attirer monde entier awa na kati ya royaume oyo. Ah kasi Can my destiny ebongo help destiné na ngai ekosunga yo na mission na yo. Yes. Oui bien sûr. But with a price. Oui, mais avec un prix. A price. Un prix. Mais prix ya nini Oh, susu? okay. Mais ok, ça va. Anything. Eloko nyonso. I'm willing to- Nazala nga prête na futa. For you to be in Po the yo same position okoma na with me, position na nga moko tozali awa. you must make yourself Esengeli oyeba. an enemy of Okokoma nanu ennemi ya Nzambe libela libela. Simanga na tokomi na monde moko. Ok. Bon, nandimi. Nakozite te nakosala ka ndenge olobi. Ba dimension mwana mwasi azokoma est-ce que azoyeba? Ah, moto azala na nsima na benda eko alobaki no keba ondimi okoma ennemi ya Nzambe. Eh, kaso suki na yo te. Awa na kelasi esika bango nyonso batangaka. Mokolo yango anniversaire ya lisi. Awa baye ko célébrer anniversaire na ye na ba directeur, bana classe, moto nyonso baye. Alors biso nyonso tolobi bon retour parmi nous et lobi tolobi lisusu joyeux anniversaire. Ba fêter anniversaire na honneur na ye. Ah bandeko na mabele pe na likolo azalaka. Na mokili ya bato pe na mokili ya molili azalaka. Awa bazomona ye mwana kelasi. Awana toyebi commentaire te anniversaire kaka ndenge ezalaka. Now give me the letter A. Give me you. Bango nyonso ba célébrer. Give me A. Bamemi gâteau na classe. Now give me Moko azotala kaka pamba alingani te. Moko azotala avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de précaution. Tala tomoni misusu ba se concentrer na kelasi. Bazwaka tango kotanga. Jenny toujours concentré. Avec ma comportement moko différent des autres. Bazo poussa na moko moko. Eh Jenny, bonjour, bonjour. Otanga na yo? Just reading a book. Ah non, non, otanga livre moko. L'accent dans le livre, en titre nini yo? Ah, sûrement basé na récréation. Ah, Jenny, comment ça va? Ça va, Suzy, bonjour. Hi. Salut, salut. Jenny? What's up? Oh, et bon, ndeni kasi na gâteau lié na ote vraiment. God forbid. Nzamba pekisa ngai. Of this evil kid. Nakolia ba gâteau te oza inspiré mabeboy. Gosh, come on. Eh, boli boy ko Jenny. Ekomi nango, ekomi pe musika eh. And believe me. Okomoso makamao na ndenge na yo eh. Tela na ta osungi nga te na sepeli te. I warned you girls. Nakebisaki bino bana basi oyo. Not to eat of that Bolia te ba gâteau cake oyo ezowutela bato oyo baza na motema mabe. Nzambe asunga bino. Eloko mabe eza te ebo tobanga nini? Ebo kasi nini? Liseza moko na biso totangaka na ye tovandaka na ye toliaka esika moko mabe eza wapi? Ebo eloni ya mabe eza wana. No matter what transpires, Atako eloko nini bino mibale bowelelaki tala mokolo na ye
biso nyonso tosepeli na anniversaire tolie mpe tomeli mabe eza wapi? What you don't know Eloko bino boyebi te is far beyond. eza au-delà ya makasi na bino. Yo, see, Hey, it has master, come to time, since you et comme don't na banifo have yoko, business, ozo you're ondima so ba doing. opinion na biso te en tant que bamina yo. What do you think? Hey, Rose? te ato box na biso yo So, Jenny. Jenny. Oza na biso to libanda. Oza libanda? Hey, pardon, oza na ngambo na yo. Yo mto salaka lisumu te. Bango nyonso balobi lisi master na biso. Oboya ye yo nani? Jenny. Est-ce que yo bengaki lisi sorcière? Oui, na bengaki sorcière. Ya solo. Ozupe courage à kolobango. Mais asa na comportement ya comportement ni comme le na yo. Silence. Yo yebi nini na kati ya sorcellerie yo. Mama. Tala, na benge kaka na kombo na te sorcière. Nazomona ba comportement na yezo ba pouvoir moko zo manifester sa ya kindoki. Kutu jo wana ba yaya mibale ya basi bakufaki. Bakake betaki moto pelik tangu kaka ya siliki. Mukolo wana azobundisa ngati na bandoto. Et comme le renayo, ça ne va pas la tête. Boni boyko. Libo mesio. Fukama. Nalobi. Fukama. Ah, Fukami. Tout le monde a maboko likolo. Tala olingisi konak. Quand. Bande kwe lisi. Likambote, t'en fais pas. Hein? Pense à misu kolelate. Nakosala ke moto yo a regretté malobane sur lobby mabe contre yo. Zonga na classe. Yo. Yo komu kanga bandoki awa yo. Okobi nani? Oyebi makambo sali awa. Eza likambo ezoka punition hein. Eza likambo atika kate. Yo, oyebi nini na kindoki yo oyebi nini? C'est quoi la sorcellerie? Yo oyebi yango. Tant so yonde ndoki loba bien. Hey! Batu bazo comprendre bazali. Soka Jenny azomona makambo pas okoka ko expliquer yango. Alobi malamu basinye bilembo ezola kisake oh yo lisia zo sala. C'est la sorcellerie pure et simple. Batu bakomi koboya. Tolanda. Bazaki na récréation. Motona lisano na ye. Awa bakabwani lisina ba masana ye. Jenny pena ba masana ye. Motuna kwa na ye. Na ba fan na ye. Awa na ngambo tala lisi. Toyebi ba pouvoir elata ye. Abandi ko méditer. Ah, alinga banda. Phénomène. Nzete uti wapi toyebi te na maboko na yebimi. Abandi ko sala. Abuki nzete. Ay, Simba. Eh, lokolo. Nini ziyo? Jenny, lokolo. Eza makamba uti koloba na directrice. Makamba lobi na madame Makolai. Nazomona basini ezobima na kati na lisi. Lisi soka lobi mabe makamba mabe so salema. Abuki nzete batu bamoni te. Lokolo ya mwana kelasi ebukani. Lokolo ya mwana kelasi oyo ebukani. C'est grave. Ba pouvoir ezali. Ezo sala pe. Atako yango sukisi banguya na mabele te. Mais ezo sala. Mes félicitations. Oh, bulldozer, la démolition. Osaka ka parmi ba ange. Moko oyo. Nazo yebake osali nyonso oyo. Royaume nangezo senga. Oh. Oh, la reine de ce monde. Na gumba melio libela. Bon, nazaka na posate ya koyeko la makameza na livre po nanga moko. Mais pona ba génération nyonso za liboso nanga. Bango pe bakozala destinée. Bakoma ba sorcière. Pe bakoma ba sorcier. Et est-ce que ça ba makamba zoloba? Est-ce que yango vrai destin? Kokomisa mutu ba sorcier? Bande konaka moyo. Sikoyo, okomi qualifié pour ozwa accès na livre ya ba sorcier. Ezali beaucoup oyo eza ko contenir pouvoir. Oyo eza ko pesa pouvoir na création ya mabele pe likolo. Pe na nyonso eza na création. Ah, bande ko idéologie ngo ya na évangile oyo. Pona kondima ngo na koboya.
livre moko babetaka lisolo esika pe bapesaka émission. Enfin, eloko bazo présenter ça les livres sacrés, livre oyo batindela ki émission awa. Lokola à répondre na ba qualité nyonso ya baluka na ngambo oyo na misala pe na ba décision balobi mbalo oyo topesi au livre oyo ezali livre ya ba secret ya monde des ténèbres. Lokola ozwi accès na livre oyo banda lelo okomi lokola nzambe, okomi lokola moto apamba te. Donc azo mataka kaka. Oh, la grande reine na monde des ténèbres na gomba melio libela. Oyebi mission oezoya yondo ko banda kotanga ngona livre. Afongoli livre. Et mission ya mwana mwasi yango yo ememaki awa. Mais ce n'est pas fini. Kozonga ndeza sous problème. Tanga yonde oza bulldozer la démolition. Yeba siko destiné na yo awa. Tanga malamu. Oyeba nino kosala. Tanga apusani. Eh? He that lives in the sea Oyo azako vivre without burning na kati na moi sanke asika the river akoki kokatisa pe bibale kokota na boseyan sanke azinda sand and sky na likolo breeze na tango mbula na tango ya ba orage kake akotraverser la vie comme la mort. I still believe in Pe ndenge akondimela abandeli ba formule o na kotanga te nzoka nde ekotisi e pouvoir mosusu euti wapi toyebi te. Ah, tango ekoti la reine lo ye wana bandi koseka si mazongisi livre euti kosala eloko oyaka mwe akamwe seka makambo yango bandeko ebaluki te awa na mabele tozongi réalité za wapi tata na mwana mwasi yeyo. Bango bayebi ke mwana biso akenda kotanga kelasi motei ya zongi na kombo na tata na biso na kombo na Yesu Masiya kolo na biso olingi lisolini papa Zambe atindi ngai nazonga lisusu epai na yo yango nanga na ye awa eza likambo moko très sérieux. Eloko nini yango sikoyo ekolobawo. Pardon papa. Zambe apesi instruction naya expressement ko délivrer moi na yo ya mwasi na maboko ya ba méchant esengeli ba délivrer ye yango na ye awa. Bon ezande mwana na yo nalobi bien mwana na yo nde ya mwasi à vrai dire famille na mo bimande ka satana sakangi kuna kadia pemba asilisi yo mayele yango zo okosela mwana nga makamba wana ngaite mbano wana ngate papa makambo c'est très sérieux, c'est là très sérieux. Pour nini te permettre nzambe azwa contrôle likambo yo tika nzambe asala oyo ya lingi avant que comme trop tard papa nangai ndeko nanga nalobi omoni makambo oyo zoyela ngai yawa batu bayana komba Yesu bakosa batu ebele soki libanda kuna batu kuna batu bazoluka batu apusu otindiki pusu bakopesa mbongo na minute oyo soko salata sirage bakopesa mbongo tala kenda ta commentaire recevoir a combien bakopesa mbongo oyebi ndenge okomi kokosa na tango ozwi bible okomisengo arme na yo okomi kobimisela batu mbongo papa babiso totimba toyebi bamayele na bino na tango ko tika délivrance eza nango te ozoloba makambo pamba tikelanga makambo délivrance ya mwana nga mwasi nga naza mabonza wa teo naza likambu mosusu naloba soki sima mabonze kolanda papa pasteur eza ozokanisa te papa excuse ngai oyo yango tozokanisa yango te na yele awa oyebi makambo mosusu eyaka na pete batu bamonaka yango pamba abimi na likwangola
Mais papa, naile mabonzete papa, mabonzete na yele yao. Abengani mosena nzambe. Alors que makambo ye, mosena nzambe alobi yango tozo vérifier kokisami na film na biso. Ah, lobe kokoma trop tard. Oh, soki na yokelaka na nga pasteur moka banda kolobela nga makama mwana ngai. Soki na yokelaka na ngai yende tokomi awa te. Mais na tango azoloba obengani na machette. Yo. Osa suni ni wana. Bino bale bolongo wana. Discipline zande discipline. Voilà tout moni ambiance ya école ndenge zalaka. Baye baso sala ba punition batosa. Banda bukana lokolo mystérieusement. Toyebi ndenge ba manipulaka nzete na maboko ya lisi bulldozer. Yeka kande Jenny à comprendre que ba sorcière baza déjà en école. A lobi polele misala oyo lisi zo sala. Yende pezaza sorcière oyo tokoboya te tokokakola te. Abukani lokola komi kotambula na beki. Voilà. Voilà baka ba vérité. Bakomi kotelemela ye. Telema na vérité ndeko bako frapper yo kasi bakolonga yo te. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas, dit la Bible. Ozala bitumba ndimelaka victoire na yo. Ozali persécuté ndimelaka elonga na yo. Oza combattre na entourage na famille to wapi ndimela victoire na yo. Mama na ye to mona ndenge ba ye bango mibale accompagner ye ti na école. Excusez ngai. Nazaka nakamona nanga moko, naza mosusu te batela nga mwana malamu. Oh, direction ya école yako, école tozana biso di sima ya Jenny. Mais to monika makambe koleli ezali kamba kokamwa. Bon, nandimika kake. Isaka likambo to gérer malamu tina suka. Na kwa sire ke nganda belef mosusu. Pe baninga mosusu awa. Tozala sûr que Jenny côté les mamalamu pa kobonga. Kitsa makanisi mama koloba mingi te ko kanisa mingi te. Tout ira bien, maman. Tika mwana yo azale malamu wao. Ah, po mwana tango beti lisolo na mama na ndako mama lobiki école na bino. Bakomi ko buka bana makolo mystérieusement. Awa na classe. Ah, si ma baza un examen. Bazoba bayiba na kapo bango batrishaka pamba pamba. Mais mwana mayela zaka concentré ka na papier na yi. I wanna be there. Yeah, I wanna get there. I wanna get there. Follow me to my school. Come, let's go. Education is the key for me. Woo-hoo. I wanna be there. Yeah. Oh, yango bakalme bele bolikamni. Yatali et patali. Atounie, définis-moi une squelette. Ba réponse c'est comme kobima et comme kotambula bazo benda ngo na télépathie. Télépathie c'est communication moko salamaka entre deux individus. Baza ko se communiquer sans pour autant ba engager physique mais baza ko engager esprit na kati na bango. Oh, obeke zo bazo tuna sikoyo na marque moko boye. Maîtresse nzoka ye pas répondre na ba marque azo tunela ye. Makele les ate mes communications sur les cas. Nazoka moi, est-ce que ba sorcière ango ba panzani te na ekolo yo? Pour makambezo salema. Oyebi ke question na réponse ezo kende pete. Moi na kela si zo ba tellement que azali azo tunaka ba réponse peso komela ye.
moyen batu ba yeba ezate moyen batu ba yoka ezate. Bandeko kolo na robomba na kombo so na lobi kombo bako finge kolo yo bazo yekola sorcellerie na kati ekole po basengaka ba réponse na kindoki to ndenge nini nyonso wana communication azotuna ye pas zo répondre ye. Lead me to my dream, link me with the high. Bato tomona aka na misu bana kelasi tomona aka na misu nzoka basi bakota monde moko boye monde yango ezosala ke baza kose communiquer apesi mpe ba réponse ake na ye abimi mpe mwana mayele abimi marke abimi mpenza la première. Voilà, tozo continuer awa tomoni madame na biso toyebi malamu atangisi esili ba tepe na bino nalingi lobi ekomelanga na tongo mutu azanga te po travailler malamu. Est-ce que boyoki ngai? Azotuna ti nani alongoli telefone na ngai yao telefone ebani kundengeni natuni te na pose question mutu alongoli nga telefone na moyibi to nani natika telefone ao siko babano tunana nani yango yibi telefone mais natuni telefone nanga sikoyo eboti mapapu epumbwe yango bosolo bananga eskisinga madame oui ici ozo telefone nanga yawa boni na zo telefone yoko madame so tuninga ina webso vérité na mona ki Jenny abandaki ko kende ba côté wana mais mouvement salaki ndesi kaka ye kanga mlongo na yo classe réagir balobi Jenny oyo asambelaka wa mama Maria mwana nzambe mo Kristu tala ko fondation monoko none te akindoki ko silanga makambo moyibi eza yo kanga mlongo na yo silence. Est-ce que yo to soki téléphone na ngai yawa ngai te mama ngai na yebila ngate ndeni na okene ko yiba eloko wana eza makam na ngate osolo balokuta vraiment Jenny tiko kosako nga moko na yebi na mona ki azu téléphone ti na sac na ye atie abombi yango kuna madame kebisa ndoki aloba ngati kam no na yo na kebisa ki ko combien de fois ko benga mutu ndoki ate na kati koloyi bofu yeye et comme il y a bafouille est-ce que les kambaté mbeto ndenge nini po bango nyuso balingi bayeba soki bakosele makambo to te mama yangoyi madame yangoyi alobaka azalaka sere en Christ abimaka mwana nzambe na ekole yenda fongolaka biblia te yaka bato tala vanda nayo vanda silence. Jenny ote téléphone ngai madame ngana yiba kite na yebi pete ndenge kotina te kamno na yo oza vrai muyibi pe okofuta okozwa punition na yo sanction na yo zozela yo oyebi ke koyiba ezali prohibé epekisemi na ekole na biso mwana mwasi ekende koyiba telefone okomona penza ndenge mobeko jalaka awa bozomona boye moko na bino tameka oyo akomona akomeka akolanda ye na basanction tozopesa ye abanina na kobeta fimbu sima bakokonvoke baparent sima bafutisi eloko wana sima balongoli ya ekole nayebi na ngate wana ngai dans lobi ekole mobimba baza kotala ndenge bazotraite moyibi ndenge bazopesa ye sanction. Give it to me. Toyebi makambo nyonso ndenge salemi alors ka yebi te mutu azwaki telefone akotisaki na saki na ye lisi atie munoko makasi akangie moyibi ti balandeli moko azwi fimbu apanzani sango tamboli Jenny sere en Christ moyibi bandeko elongia nani oyo talela teli bandeko batumbuli molimo ndambu oyo molimo bajenda bakomi nelateli ya bachel apparence ya bato bajenda baeko pengwisa bana classe wazaka na molimo wa petepete
oyo akanga mukusa te akokweya baza 5 balandi ye balobi leader nde ye wana bazotambula boye nzoka toyebi molimo nini eza koanime mwana mwasi oyo akoti na monde moko oyo ememi ye mosika nzoka nde azozwa milimo ya bato na pete bamaster oyo bandimelaka ye bazolanda ye bazotosa ye na ngambo mpe bato oyo bayebi ke soki balandaka jeni c'est parce que aza na kondima na nzambe na ye ainfluence baninga bakoma kosambelaka na récréation bazokumisa nzambe mpo bayebi ke na ekolo oyo bazosala nyonso baétouffe babebisa kondima na bango me bango mpe bayokani balobi tokopersevere ntina suka. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur et l'obaki apôtre Paul? Est-ce que ça nzala? Jamais. Est-ce que ça bolumbu? Jamais. Est-ce que ça persécution? Jamais. Bangwana basangani na kombo na Yesu Masiya. Pendant que misusu bazopengwa na kolandaka kindoki, na ngambo ya misusu bazobika na kotosa volonté na nzambe pe na kosambela bauti prière. Bangwana bazozonga. Molili na lumière. Ngambo ya bana nzambe na ngambo ya bana satana. Bafara ko batu baina lipengwi mulima kijenda bangwana misusu baina mulima losambo. Nayoki mawa. Oh, nzinzi ya pamba pamba. Obi monoko na yo ezo be mona tentation. Parfois peine misu na yo, n'est-ce pas? The Lord is my shepherd. Zambe, l'Éternel est mon berger. Nakobanga ta sorcière mon côté. C'est parce que celui qui est à moi est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Aleki ba puissance nyoso ya kindo kezaka tina yo. Kamlo na yo. Botika ye. Jabi. Molimo na nzambe molimo mosato simba sinon. Na yo pe. Yuso balanga yo. Tala nakebisi bino. Tala. Oeza avertissement nazo yepesa bino pona bala suka. Nalobi bien. Bino faut reconnaître supériorité na biso na ba pouvoir tozola kisabino. Sinon nekolo boko kasango. Bien aimé tika seka. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ndeko, oya koloba to bangate. Victoire na biso na Christo. Voilà ba ibandibeli nzambe na bango, ba ibesika batelemi. Awa na ngambo oyo bake bavandi. Moko alobia awa photo ya ndeko na nga mwasi. Abala, avanda bien. Ngana lingi siko leko na nga kufa. Atika kotia biso monoko na famille. Mbanu. Oyoke loko basanganeli awo. Awa eza photo ya mama na nga. Azaka na États-Unis. Afisitaka biso kaka 3 fois na mbula. Na lingi ba refule ye azonga na mboka. Azonga pamba. Atika kolobela biso ke le voleur ne fait que pour dérober, égorger et détruire. Ya lobi boy. O eza photo ya mama nanga. Mama nanga za na zemi sikoyo. Na lingi mwana naona kukufa. Akobota makufa. Ngana kotika la mwana soka famille. Na boyi baleki. Oyoki ndeko. Tala ba programme parfois basaye la payo na vie na yo. Awa tanti na nga na photo oyo. Oyebi. Nakenda ko visiter so na vacances. Nalinga comme aveugle. Nzoka basala ka ba calcul. Ndeko pe fi na yo, ezana bato pe bavandi bazosela ngo ba calcul ya mabe. Obi kato kufa yo yebite.
Bon, très bien. Nayoki bino. Congrats, girl. Mes félicitations, Bamasta. Congrats. That was a mother wish. Nandimi. Parce que basoué na bino, baposa na bino yango na kosala esimba. Bokozwa yango. Akomi leader pa bandi ko entraîner ba fille. Bazo ndimela ye pe bazo tosa. Ezaka boende batu bakenda na satana malembe. Osangani na moto oyo akomisi satana. Ozo signer ba alliance. Tala bande ko lateli ya bagenda. Hey. Nabe, oyo komi nini yao? Oyo école tonini? Hotel tonini? Bino bozo na te biloko yo, lokola batu bazo kwa mibali. Nalobi bino nyoso bofukama. Nase. Nalobi bino nyoso bofukama, bozo kanga te. Yoka ba face. Azu ordre, apesi ordre. Bangwana bakiti. Yo. Na tune elo ne comme ça ko grave yo, spécial ni nos ali yo. Okasa okomi nani yao. Bon, réellement Orozora responsable makambo yo, mais na ko expliquer aussi ma. Awo comprendre ngate, na comprendre yo na nini? Yo, fuka masikoyo. A genoux. Et bosso na bonanga kasi. Lucie. Na lobi à genoux, kita. Iye. Otobenga ngoka kindoki penza. Kiteti moko sangandelo. A komi ko influencer batu pe ba komi ko landa ba master balandije. Alors que la Bible est là, fuyez les mauvais compagnons, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pona baninga, soko okoti awa, okozala ndenge ka bango bazali. Bon, ba mastandiki sawana. Baba Masabo la calme. Boki tchana se boza calme. Oui bien, ilo na lingi bisoto sala. Na lingi to beta. Hein, jemoro boyi. To sa siko bana malamu, to bimselongi bana bien. Eza pona ba raison moko personnel. Na minito yo, boki tsaba batarmak. Hey! Asala kaka. Oyo kindoki na eza kosenga. Yoka lo yembo ya mwana na nzambe. Alors que bato mosusu bazo pengwa, ba misusu ba yebi ndenjela ko bikela. Et komami que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Molimo na nzambe eza kwa nime jeni. Alamuki abandi koyemba butu makasi abandi kokumisa nzambe. Voilà pendant que opération ya batu mususu bazokende koboma, opération ya ba sorcière ezalaka kaka na l'air wana. Mwana na nzambe pa boyi kolala. Voilà ye pa beleli nzambe na bomoi. Eloko ndeko sengelo salaka yango yo. Prière na yo ekimisaka bato balingi nzambe te. Prière na yo ekimisaka bato balingi molimo na nzambe te. Na sima nani wana akati loyembo suspense. Nzoka directeur Boni. Ouais, au niveau déranger bato vraiment na butu makasi boy. Limbisanga monsieur, pardon. Na limbisa yo. Siko pesa na Bible wana. Pardon directeur, si on a pesa Bible moyen te. Na kotika na eloko te so na pesa na sa Bible. Pesa na Bible wana. Limbisanga na kokite. Na ko cede Bible na ngate. Elinko loba nyonso pona ngai. Ozo désobéir nanga. Malamu ko tuna supporter punition so ko pesa ngai. Kenandi mana pesa Bible nanga. Abotoli yango.
Qu'est-ce que c'est ça? Tala mikolo na yosa ya kotanga na kata ikolawa. Zoba. Tia égoïste. Eloko mukeba sengi okaka pesaka na malembo zolinga te. Masola pete to sala to yoka na esila nango. Pete na ngai yoko kemba, malama kemba. Mieux faut souffrir si tel est le cas en faisant le bien qu'en faisant le mal. Bible mtelo bibongo. Ndimata pasi nyonso mokili soko kosala bolamu. Likola mabe bato baseda na masumu. Landa. Voilà le monde des sorcières. Oh, marraine, nauti kotembola na mokili. Ba pouvoir nyonso oyo oyebi ezalaki na likolo epai ya créateur. Eza ko empêcher ba œuvre na biso na kati ya mabele. Jamais. Ah, abandi ya. Esi to sila na pete yokanaka. Nazo respecter ya ye, ya boy ko respecter yanga. Ngai na kotika te na mokili a empêcher ba ange nanga basala ba œuvre na misala na bango. Ngana ko kende ko kebisa créateur. Na lobi na yobi dozer. Yaka fanda na trône. Na pesio charge ya royaume na ngai na sima na ngai. Na kei na zakoya. Disparu. Et obi ke moto ngo bazo tikela pouvoir. Kaka moto ayaki sima. Azu confiance ya la reine. Azu confiance ya maîtresse ya monde des ténèbres. Atikeli couronne, atikeli trône. Alobi malamu nazoya. Vanda batela royaume. Qu'est-ce que c'est? Et azo matara kaka. Ah. Ha. Awa n'école esika makambo nyonso pe histoire nyonso banda. Voilà bana kelasi bazo tambola. Malembe bino bale boyao. Bozongao. Bino mbale. Kolate ya marko yo bolimbo lo bani sikoyo. Hein? Bino. Bozo bate. Alors, bino bale sikoyo à genoux. Nase. À terre. Encore des disciplines balé, baby kana français wana. Na lobi bino mi balé à genoux. Des disciplines. Ah, pesa lo boko. Pesa lo boko na lobi. Moko. Elandi. Ba mesena ba goyebi ke ba mesena ti loboko koma libende. Tellement. Ba kotise li esprit ba lobi dede fimbo na osito pesa yango. Fimbo a dede swakate. Apesi correction na bana kelasi bala te mabe ba boy ko justifier. Tellement. Na lobi bon c'est uniforme na fit. Ah. Ba pesa discipline. Disparu. Mbata bandiko ya molimo. Mbata molimo. Ah, liboso na sime komi bambata. Zonga mbata. Dede keba. Dede boka fimbu. Apondio kaki no pesa sango na directeur. Esilite. Ba numéro zali. Bango pe balandi lokolo, c'est-à-dire bazu sorcellerie na ndimi yango. Eloko ni tosomona. Awalisi alias bulldozer. Eloko ememaki na mokili yango ezalaki mission. Mission na yende eza nini? Akende koyiba livre moko eza na ba secret ya ba sorcière. Alors que tango akei a se sacrifier na mama na ye, a sacrifier ba biloko oyo ya cher. Aboyi kozonga sima, akomi peti na suka ye wana na livre. Ah bon? Ah, voilà bangoye komi kosala. Aza deuxième personnalité na monde ya komi. Azu confiance ya la reine oyo azo régner awa. Asimbi livre oyo penza ezalaki mission na ye awa esika komi. Ah, tolobi koboni, alongi zela. Disparu. Azongi nzeleza te na comprendre. Okanseke sa peteko. Nzoka mission ngo eza makambo ebele. Ata kwa zu livre na maboko menjela ko bima ezate. Ebongo soki bakangyo awa bakobenga yo traîtresse.
oyaki nde ko trahir, oyaki nde lokola espion. Espion bako traiter penza na ndenge sengeli ya kobika te soki bameko kanga ye. Mais tozana no wana te. A réussi ko so livre oyo ya Bandoki disparu. Akeya zongi nzela ko bimeza te. Bande ko Kindoki pesa petete. Nzoka monde ba sorcière eza blindé. Basana ba pouvoir oyo pe ya yebite parce que soko akobima te, c'est kaza limité. Nyonso ba pesi ezana no ndambo. Afongoli kaka même livre, voilà. Plein de sagesse et plein de malice. Maye les anango, à comprendre que le livre yango moko ko répondre. Atangi, comment sortir? Comment kozala na téléportation? A créé téléportation. C'est-à-dire abungi awa pa bimanesika ya lingi. A évoqué kaka la même formule à moni na kati livre. Basekango yango yemoka bandi ko appliquer disparu. Akomi wapi toza na dortoir esika bana classe balalaka. Moko azo veiller, sima zo tanga Biblia. Asali téléportation. Livre ngo bimi. Awa pe abimi lisi wana zongi esika lalaka. Azongi l'école. Azongi na livre alongi. En tout cas parcours na ezaki ya pambate. Abando tuna nasalaki wapi nzoto nangeki wapi nzoto nangeki wapi nzoto ya nani ya ye moko aza esprit oyo ezongi po elata nzoto ezate molimo etelengani abando tuna bazoyoka ete bino bozongi nzoto nanga natuni bino te natika nzoto nanga yao bozalaki awa bonelinga nzoto te nzoto ke wapi ayebi te. Atuna nani apamona ye, nani ayoka ye. Auti ko accomplir mission oyo azongi. Oh, marraine, esengeli to arrêter to empêcher ye. To landa sikoyo. Oui, la déesse, esengeli to boma ye. Akufa sikoyo. Boni, okoyo kotika ye. Commandez biso to kende ko boma ye. A trahir biso, assez. Yende bulldozer, ayebi, démolition. Osali buzoba na destiné na yo. Oyebi erreur osali. Okoki jamais ko posséder livre na maboko na yo. Bino ba ange oyo na tiela ka motema. Boyeba yango ke bandele lo ekokomama. Ke bulldozer asali erreur ya bina ye. Bango pe babandi ko réagir. Lokola bakuti livre te, ba moni muto ayibi ezaka ka ye. Balobi mbaloyo akoyeba kanda na biso. Babandi ko préparer réplique. Balanda livre ya ba secret. Ah, ye pasali nini a revêtir bango de puissance. Apesi bango puissance ya mosusu. Ya likolo pe ya makasi. Sima tindi bango balanda ye. Awa na mabele. Bande ko ba phénomène oyo. Batu bakenda kaka classe me makambo tozomona ba misusu bayebi yango na note. Bana kelasi bakendaki normalement na kelasi na bango. Natuni ebongo wapi lisi lelo ye. Po molimo kake kiti. Akomi koluka nzoto disparu. Ah, makambo. Livre ya Bandoki ekomi kopesa ba secret. Eza limité quelque part. Makambo susu zoluka ba solution zo so makaka te. Molimo ezoluka nzoto emonani te. Que faire? Ah, molimo etelengani. Awa liseki tina molimo. Aluka nzoto na ye. Balamuki. Na tongo ye pa monani te. Lisa zaka te. Molimo na ye telengani ezoluka nzoto. Awa jeni asangisi bandimi na nkolo. Na tango bango bazo sambela, bazo kumisa nzambe. Molimo moko ya sorcière etelengani na pembeni. Akomi wana zoka makelele na loyembo. Zoka loyembo na kombo na Yesu Masia ekompêcher ya sala misala na ye. Il est plus fort. Celui qui est à nous est plus grand et fort.
que celui qui est dans ce monde de côté la réaction. Mbala moko lycée comprendre te banguya ngo za grave. Oya yesa pété. Atelengani molimo kaka ya pamba. Oh bande kotomituna. Est-ce que ako retrouver nzoto na ye? À suivre prochainement l'isolo oyozo c'est la biso na 4e partie. Ah bande kotolanda livre ya bandoki ekoyebana.